Bonjour, bonsoir, Balandi. Nous sommes des shows Denar TV. Merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Sur Otalingamba Alboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV à la réalité. Tous sur la Nabino ensemble. Kakande tous sur la Nabino. Nazana li solomo na limito partager ensemble na libo Tanzambe. Problème est aboué. Papa Nabiso abenga na des shows Denar TV. Papa lobi des shows. Zwa li solo nanga betango. Pesa bandeko conseil, pesa bananzambe conseil. L'église d'aujourd'hui, lingomba ya lelo, bandoki bake komi bomba na kat. Problème eza boy. Papa na biso abi de show naza mwana kin na longwaki na Kinshasa. Na kendai ko vivre moi 2 ans na Angola, kokoma na Angola nzamba salaki grâce na yeko kende na Hollande. Na Hollande papa na biso avandaki 9 ans. Na 9 ans papa na biso abalaki mwasi, bazalaki na mwasi na ye. Papa lobi de show ngana bandai ko sala musala ya comment on dit azalaki maçon en fait ayebi maçonnerie asala maçonnerie bande kwa Belgique ba ebisi omoni musala maçonnerie na Belgique ezana mbongo ebele soko longwe na Hollande oyepa na biso na Belgique et vous allez plus mieux au gagner mbongo ebele par rapport ya musala osalaka. Bref, papa na biso lobi de show to yaki komona keza important to longwe na Hollande toke na Belgique ngana mwasi nanga. Du fait que mwasi nanga zaki na oncle na ekuna et en plus tozali na mwa ba connaissance mususu pe bazaki to yebana na bango na Hollande bakendaka déjà na Belgique ba encourager ki biso toya. Bref, papa na biso ayeko koma na Belgique. Problème e bandi aw. Papa lobi to andor sambe ya église moko na Hollande. Tant tozoya na Belgique, église na biso e recommander biso to kendo sambela na église mususu eza na Belgique. Papa na biso akomi na Belgique, okoma na Belgique. Baye kokuta na bandeko musu bayebanaka kala na Hollande, ba musu pe bayebanaka na Angola. Papa lobi de show, église batinda biso to kendo sambela, kokoma na Belgique bandeko o tokuta kuna babite. Église wana a na niveau Belgique, eza na réputation ya bien te. Mutakamba église wana c'est un passe-temps. Bolongwa na bino kuna, boya bosambela na biso na église na biso. C'est-à-dire, côté batinda ba kendo sambela, bake kuna te. Bake kota na église mususu. Papa na biso abi di fait que na église o banda ko benga biso to ya ko sambela. Oncle ya mwasi nanga za ko sambela na église wana na ba connaissance mususu. To mona ki on peut-être avantagé. Oncle azawana na ba connaissance mususu au lieu to kendo kote batinda biso to kendo sambela. To préférer ki to sambela na esika ba benda ki biso to kende. Il faut faire attention. Ba église ya lelo surtout na ba église mingi to ko mona na mboka libanda ta to bimi na Congo. Makambo ebele ndeko nanga. Batebele bake bomba na kati ya église me baza ya Nzambe te. Ebele baye ko ganga na Bible na maboko, ebele baye ko telema liboso ya chair na église ko ganga. Ba bengami na Nzambe te, ba mi bengami bango moko. Ba msusu ba papa na bango nde ba bengi bango, me Nzambe mutabenga bango te. Ça. Noko na yende abenga ye, camarade na yende abenga ye na ministère de Dieu. Me Nzambe abenga bango te. C'est ça le problème. Tozonga na lisolo. Papa lobi de show, bref, toke ko sambela na église o babenga ki biso. To bandi o sambela. Papa lobi de show, kaka jour aliboso na kenda ke église wana na zonga na ndako na lota bilongi ya batu na église wana. A lota bilongi ya batu na église wana na butu na ndoto na ba marque ya mabe. Ba fondoto. Papa lobi de show, na monaki onetka marque wana na kipaki penate. Papa loti lisusu. Papa yeko tuna camarade moko akuta ina église wana. Atuna eme mon cher. Mba liboso na kota na église na bino na lota batu. Na lota même baser, na lota batu mususu na église oyo. Bazoya ko monisanga makambo na butu ezangi sens. Camarade wana tango atuna kaye liboso, camarade awangana ka camarade abaki ate eloko ezate, ekoza agiste bandoto. Mais après, camarade tango bayokani te na église wana, camarade alongwaka na église wana. Nde ayaka ko yebisa papa na biso ke oui babiloko yebisa kanga ezalaka ya solo bandoto bandolo teza ya solo lingomba wana
bato mabe baza na kati papa na biso ko lisola bi des choses na tuna camarade mais pona nini ne bandel temps na tuna ka olobaka te camarade abi na lobaka te pona ba moment wana nazaka na ba responsabilité na kati ya lingomba wana tu vois donc c'est-à-dire ezana batebele ba yebi mabe ezo sala na kati ya lingomba mais ba bombi po baza na responsabilité na kati ya lingomba wana mais un jour tant ba ko bima ba potani ba kabwani ndoko yoka ba vérité bimi donc c'est ça papa na biso abi camarade wana plus tard ayaki ko yebisa ye que non na boyaka ko yebisa yo ponga na minute wana nazaka na responsabilité mais tant responsabilité sili ba swani ba panzani ayebisaka papa na biso ki oui bandoto lotaka na yebaki yango na église wana bato mabe bazali na boyaka ko yebisa yo pona zalaka na ba responsabilité bref wana eza ndenge papa yaki ko yeba na sima mais toke siko oyeba makamni eza na kati ya lingomba papa lobi des choses na kati ya lingomba tant to bandi osambela eza na sœur moko azalaki wana to bandaki ko travailler na epe na intercession sœur wana papa na biso akomi kolota sœur wana na butu papa lobi des choses eza na mkomsu na lali nazolota sœur wana aye kokota na katikati ya nga na mwasi na nga papa sutuki na butu aningisi mwasi na ye basambeli mais ayebisaki mwasi te eloko ni ya loti basambeli ka na mwasi papa ameli papa alobi des choses na ye kolota lisusu pour la deuxième fois sœur wana la même sœur aye ko bimela papa na biso na butu ba chose ba mari de nuit donc toza wana mari de nuit sœur aye ko bimela lisusu papa na biso na ndoto azoko senga papa na biso batafuna c'est-à-dire ba leka na rapport ya mwasi na mobali papa na biso abi des choses na surtout kana pongi na comprenate mais comment na okobandolo ta sœur oyo en même temps za sœur toza na intercession na église yaya batebele bakebomba na église batebele bakebomba na mangomba baza ya nzambeti ce n'est pas tout le monde ce n'est pas partout et ça juste ba révélation tozo pesa bino de comprendre les choses qui se cachent derrière l'église c'est ça oyazana maila koyoka en fait oyazana maila ko comprendre plus loin oki koyeba makamni toloba c'est-à-dire eza juste ba révélation yaya partout okenda ko sambela kolingaka to vandi na ban amen amen te zala un esprit de discernement zala un esprit de discernement au monaka musika mona plus loin avant on dit amen mona plus loin oyeba pourquoi yo zone dit amen kozala mundimi ya amen te ba mingi bayaka bavandi na baba za bandimi ya amen tanga zo ganga amen tanga zo ndima amen wana ayebi elo ni ya zo ndima amen te andimika na loyenge ndenge bato balobi amen ye pa lobi amen est-ce que tango ndima amen na église oyeba elo ni yo zo ndimela amen juste révélation bref papa na biso alobi na ye kolota sœur pour la deuxième fois papa lobi na minute wana yebisa eno mwasi te sœur wana oya lotaka na église aye kosala connaissance na mwasi ya papa na biso kolo lisolo basali na ye connaissance na moi papa na biso abi des choses basi mo pe ba comprendre te ya on a sala ki ba masolo mususu mama so mobile azo peksio na mutu il faut yo kaka papa na biso abi des choses na pekisa mwasi nanga na sœur wana bozala ba camarade te na lingi te na mona ka sœur wana bien te wana papa boya ki koloba na vérité pa mwasi na ye mayebiseka na mukuse na lingi te yo na ye bosala ki camarade mais papa na biso abi des choses na surtout kaka bango bakomi ba camarade bango mibale bref eko sala mukomsu papa na biso abi des choses to somba kinda kuna biso esenga ki to longwa to ki ekota na ndako wana papa balongwa ki bake kota na ndako na bango ko basomba ki na mwasi na ye wana bambule ezokende tozobeta nde lisolo me bambule eza na kati papa lobi des choses ndako du fait que fallait ba bongisa ndenge ezalaka bosombi ndako batia mwa ba couleur ba bongisa tout consort bakota ino ka biloko nyonso ndenge wana ba utiliser ka chambre moko balalaka na mwasi na ye anatanda ba yeba ndeni ba osalisa musala papa na biso abi des choses na ye komona mukomsu nazalaki te koya nazoya na kuti mwasi na nga azoyebisanga ke non tozalaki na sœur azalaki awa sœur ayaki koluka o alobi aza na makambo wana posa bosolola na ye na pesaki ye numéro na yo papa na biso abi des choses basi ba comprendre te nga na sœur tozaka na intercession atikala kosenga nga numéro na nga te mais comment oki koya kosenga numéro na nga pa ya mwasi na nga yoka na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre papa maman koto to yoka biso nyonso eza très difficile à comprendre muto asala kesika mona mobali na yo comment okozanga numéro mobali no alinga ya kosenga ngo pa na yo vous devez comprendre il y a des choses diable akozala okoka mobali note aya okota na nzela mwasi
diable akozala azokoka mwasi na yo te akota na nzela mobali tozalaka fort yango na yebisio kolobaka amen na loyenge te zala na esprit ya discernement monaka musika avant sala likamo oki komona mutu azoluka mobali no azokoka ete akota na nzela mwasi azoluka mwasi azokoka ete akota na nzela mobali papa na biso abi de show koma mwasi to nani tantine oyo sere oyo tozalaka na intercession numéro na nga atikala kosenga te mais ake kosenga pa mwasi nanga mwasi azwi numéro asali nini apesi papa mama simba na bokebi soki mutu azoya koluka ba connaissance ya mobali na yo na sima na yo mwasi na ye yebisa ya kende kosola na mobali mbala moko basambelaka esika moko pourquoi ya osenga numéro pa na yo une erreur mama azwaki numéro asali nini apesi yango ndenge naloba boye papa mama keba mutu ayaka koluka sala connaissance na mobali na yo bazalaka na ye esika moko na musala to na église yaya boyebana kuna kote bozalaka na église to boyebana kuna na nzela musala keba aya kokota na sima na yo nzoka azoluka a détruire mobali no nzoka azoluka comprendre makambo mosusu oyo ozo comprendre te c'est-à-dire fongola mayele omonaka musika l'esprit de discernement ezalaka na biso nakangi parenthèse tozonga na sujet mama lobi de show en fait papa lobi de show mwasi nanga azwa numéro asali nini apesi sere papa na biso aye kotuna sere olukelinga nini sere alobi te nakoya kotala yo nakoyebisa yo problème nini naza nango bref sere ezali na moment mosusu na journée moko aye kotala bango na ndako ayebisi papa na biso naye kosenga yo osunga nga pe na ba prière tango osambelaka otiaka nga pe na mabondeli yaya okoyebisa pasteur na église atya na mabondeli te okomi kokeluka frère atya na mabondeli yaya fo kokebaka na ba service mosusu mutu mosusu oki koya komemiso mikumba moko spirituel oyo yebi te aye koyebisa papa na biso non na besoin tosola na yo nga nazala na problème na vie ba problème oyo nazala nango nayokaka posana mitiambeli ça c'est un alobi nayokaka posana mitiambeli edede mobali nanga abalanga po sere azalaki abala femme ya mutu mwasi ya mutu abi mobali nanga abalanga bapesa ye molimo wa kilo apesaka mbongo ya libala te alors pa na biso bacha ye molimo wa kilo bacha mobali na ye molimo wa kilo apesa mbongo ya libala te ba désordre ebele na foyer na bango donc moi makele ezali et puis azaka na ba menace moko bo spirituel yango asengi papa soki ozosambela tchakanga pe na mabondeli bref asengi papa mabondeli tango papa azobimisa ye po akende tika ye azonga papa accompagné po afungola porte atika sere azonga sere ayebisi papa boye na nyonso na yebisi yo bomba sekele pe koyebisa mutu te po tosali déjà alliance yaya bokebaka na bato mosusu eza na makambo mosusu bakoki koyaka koyebiso te yango nalobi keba oyaka komema bacharge spirituelle ya bato mosusu oyo oyebi te koma mutu aye kotala oyebiso ke makambo nayebisi yo bomba secret parce que ndenge nayebisi yo ndenge oyoki na matoi okoyebisa mutu te po tosali no déjà alliance papa na biso abi desho tanga alobai nanga bongo na mona ki ondira alobi na ye kaka mais natikala na sima na mituni alliance oya koloba tosali eza quelle alliance parce que ba alliance eza ebele mais chose grave kaka ndenge sere akendaki ba problème ebandi na vie ya papa na biso papa alobi desho tango kaka sere akei quelques jours après mwasi nanga azwi menace na butu mari de nuit aye kobundisa mwasi na ye mwasi aloti même sere azo bundise na butu abi yo ndenge ezana ifuna botola o mobali wana aza yanga toza wana yaya mwasi alamuki na butu agangi asutuka na mbeto ayebisi mobali na ye non aloti sere tel sere aye koyebisa nga ndenge eza wana il faut abotola nga yo ndenge eza wana oza mobali na ye toza awa papa na biso abi desho na mona ki on lokwa blague mais na ye komona ke komi sérieux na ye ko expliquer mwasi nanga nyonso ndenge na mona na bandoto na niveau ekomeli papa na biso kolo lisolo abi desho nazwa telefone na benga sere a répondre papa na biso na telefone boye ndenge eza wana eza masolo nanga nazalaka nango ata oyebisi na église mokambi ayebi yango akosala eloko te landa lisolo papa na biso abi desho mena kamwe ndeni ya okoyebisa nga boye na bengi mokambi na église mokambi ya église aye kotala biso na ndako aye kosola nanga en coulisse azoyebisa nga ke non nga nazolinga sere donc natika kolinga sere eza question sere afundi pa ya mokambi ke yo ozokolinga ye tala bandoki nde basala makambo c'est-à-dire kuna na église mokambi na sere basi bayebi makambo na bango ndenge basalaka
mokambi ayebi makambo ya ser vérité ezate na kati ya mangomba ndeko papa ndeko mama il faut kokeba elo ni tolinga to succès nango papa na biso abi des shows tina benga na église wana solution ezwama te na meki kotuna pa ya bandeko mosusu na pembeni ndeko moko ya pasteur ayebisinga ndenge eza wana eza na makambo wana toyebi yango deja me moya kobenga na bato na église eza te mais conseil ndeko pasteur wana mosusu ndeko alingomba apesi ye alobi sala kaka keba question eza wana kosololaka na ye lisusu te keba na bacontact ou bien baconfiance na n'importe qui na kati ya lingomba toyebi makambo ya ser wana mais moya kobenga na mutu na église eza te toza wana yaya tokeba na bikota kota bi chose grave c'est comme si na mokambi na ye ser bango tu bato nini ya misala molili parce que tant ba expliquer mambo eza na molili na nzoto a ser yo zo confondre en fait yo zo kotela kaka ser olingi kondima mambo a ser te papa lobi des shows mokambi akomi koyebisanga makambo mosusu nga na oloba makambo mosusu mokambi pe azoloba makambo mosusu bref papa eko consulter ba ndeko mosusu o bazaki mwa un peu proche na bango balobi na yebwe na kati ya lingomba ndenge eza wana eza na bato mosusu bayebi misala na bango mais moye babenga na bango na lingomba eza te pourquoi moye babenga na bango eza te papa mama yo moko pesa réponse na suka voilà autre nga toloba pona ndeko na biso yango wana ndeko alobi des shows beta yango na chaîne na landio ndenge ozopesa ba masolo loba pe oyo kosunga bana nzambe ebele bato ebele baokende mangomba na ignorance bato ebele bayebi te eloko nini baokende osala na église bato bazondima amen sans koyeba eloko nini ye azondimela amen yaya amen oyo ondimelaka na église oyeba kozondima yango par rapport à quoi ke bozondima amen bazopesa nde kindoki ke bozondima amen bazokoinitie oyo na makambo ya butu oyo oyebi te voilà donc papa na biso alobi des shows lobela pesa communauté conseil surtout ba maman po erreur esalami pa maman apesaki pe numéro ya téléphone maman kolingaka te bato ya église bayaka kotuna mamba mobali na yo na sima na yo basambelaka na mobali no na église fo batunaka ye moko également papa kolingaka te bato ya église bayaka kotuna mamba mwasi na yo na sima pa na yo batuna mwasi na yo po basambelaka na ye na église voilà problème eleki na kati yango wana yaya papa akotaki na lingomba po akende osambela me bamari de nuit bayuti nde na lingomba babandi koya kokotela ye na ndako esali mawa pasi na soni ser alobi wana eza misala na ye ata ofundi elo moye kosala meza te mokambi aye koluka papa na biso ole ayeba nini eleki na kati mokambi na ye pe azoloba makambo mosusu papa pe azoloba makambo mosusu confusion totale na lingomba ya nzambe nini yo okoloba na kati oyo comprendre biso topesaka bino kaka masolo mutu na mutu atire leçon bible elobi boye ya malamu sala nini zwa ya mabe sala nini bwaka bible elobi lisusu boye une partie du corps soki ezotungisa yo sala nini kata bwaka oyo aza na mato ya koyoka sala nini oyoki voilà oyo toyenge toloba mpona lelo yango wana tozosolola basujet nyonso benga biso oyo ekomeli oyo ekomela bamisusu te ekosala bien numéro ya des shows Denar TV yango wana gravé na whatsapp benganga pesanga lisolo tosolola yango totelemisa bato mayele tosala éveil patriotique tolongola bato na baerreur oyo ekomeli yo ekomela bamisusu te voilà notre ambition sur des shows Denar TV des shows Denar TV au centre rien que la vérité yaya chaque cloche de notification quand ndenge nalobaki tia ngonga na yo ezala activé lelo toza na émission ya kafu na pokwa tosola trop na bandeko yo raté otalaka na retard pour cloche de notification ezate lelo samedi tozobanda ba émission na biso 19h comme peut toko banda avant ça dépend mais cloche soki eza problème ezate mais 19h émission ezali merci benga des shows Denar TV na ba sujet a bien pesa biso ba sujet tolobelango tosola masolo tout oyo ebiki ko édifier bato pesa biso yango tobeta yango lisolo na chaîne olongola bato mosusu na baerreur osauve pe milimo bato mosusu quelque part ekosala bien n'oubliez pas partagez votre émission pesa pe bandeko mosusu batala chaque fois yaya so otali émission des shows Denar TV kobosana raté partager messenger whatsapp ekosala bien to aider communauté to aider bana nzambe to aider bandeko na biso mabota na biso ekosala biso bien makasi aimez commenter votre émission ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya ciao.